Papa Nitu 15 ute kokufa mikole uti koleka pona yango bobsek na ye esalamaki na kimia pe na ordre nyonso kuna na commune ya Selembao. Leader Kalunga Benjamin Panzu azalaki wana. Abotama le 29 septembre 1939, Papa André Nitu 15 azongisaki molimo epai ya Nzambe lundi 22 juillet 2019. Vendredi 16 août, né levé à corps et salamaki na morgue pe ezalaki exposé na terrain Iles na quartier Ngafani epai ve mortuaire et salamaki pe samedi 17 août tomonaki ebele ya batu bayaki kolela Papa Nitu 15. Tomonaki présence ya artiste comédien et bongo bana poto nde bana poto pe lisusu présence remarquable ya honorable Zakari Bababaswe oyo ayaki pe kokabola mawa na libota ya Papa Nitu 15. Boye bake ba groupe folklorique pe zalaki na pointe pe ba témoignage et salamaki depuis ba jambe de fleurs et yaki ko salama et pa wapi tomonaki ni 15 Nitu oyo azalaki accompagné na Larios Nitu Mavunga ba déposaki pe jambe de fleurs na kombo ya bana nyonso pe tomonaki molongani ya ni 15 Nitu mama Eliane Nitu oyo azali patronne ya service traiteur et décoration La Providence. Mingi na France, yepe a déposaki gerbe de fleurs pe aleli Papa Bokilo na ye. Lokola Papa André Nitu 15 azalaki chrétien catholique, yango tomonaki Abbé Eli ya paroisse Saint-Maximilien Kolb asalaki messe 14h nde balongolaki nzoto ya Moei bakendaki kokunda na cimetière ya Mbetseke Nouvelle Cité epai prière esalamaki pe ene ya Papa Nitu 15 ni 15 Nitu azwaki parole ya suka na kombo ya bana nyonso na pasi na motema alobi. Voilà la paix, papa. Merci beaucoup, papa. Papa, tout un poisson. Tout un poisson, papa, tout un poisson. Et Sengeli boyeba que Papa André Nitu 15 atiki veuve Maman Louise na 7 orphelins. Atiki pe ba petit-fils ebele tika ete molimo ya Papa André Nitu 15 epe manakimi.